na pesi bino mbote ya ebele bandeko nyonso ba congolais bipai bokozwama pona ko yoka video na ngai oyo. Vraiment na pesi bino mbote ya ebele longonya penza na linga bino mingi koleka kutu atangai moko. Vraiment na pesi bino mbote na kombo ya Cœur Sensible Mbimba. Cœur Sensible Mbimba mwana mutandu 100%. Biso na ba Kongoti olingo lingate por eza na ba Congo. Mutuka ya mututu ekitaka na ba Congo olingo lingate okokitilango kuna yebela na pesi bino mbote ya ebele. Bandeko na tondisami na esengo ya kosolola na bino bandeko na ngai ba Congolais. Vraiment tango nazwaka mokano ya kosolola na bino epesaka ngai vraiment esengo makasi pona sokutana na bandeko na ngai ba Congolais. Bandeko na ngai ba Congolais, tango ngai na bandai kokola to bandai koyoka liloba oyo, tata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko. Vraiment ezalaki kitoko mingi. Na tango wana okoki kozwa biloko na yo olambi ofai na numéro 20 par exemple, ok nango tina numéro 35 ofiniki pete oza kutu na pensée moko ya mabete. Soit pe bolambi bozolia na balabala oza penza na pensée moko ya mabete. Tata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko. Ezalaki penza malamu mingi. Mena tango ya sikoyo Kongole penza alati motema ya bondoki, motema ya mabe ya sorodiongo. Pona nini? Pona nini? Ngai penza esalaka ngai malamu mingi te, nga nazaka clair, esalaka ngai mabe makasi. Bandeko na biso nyonso oyo bozoleka na ba etando ekie, bozoleka na ba internet, bozoleka na ba site na bino, penza eza na likambo moko ya mokie ezopesa pasi pe mawa. Bandeko ebele bazosala gaffe na maloba na bango. Pona nini nalobi boye? Ndeko na biso, mama na biso, yaya na biso, mama Lek asalaki video na ye kitoko. Mama na biso lo mami na peso mbote pa yokutami. Vraiment ozosala musala kitoko, ozosala musala na yo bien, ozwi pe temps ya kolobela ba mama oyo basalaka muziki po penza ba muziki ebele ebebisi makambo ebele na communauté. Conscience ekimba mama na tu. Penza sujet wana oyo telemelaki ya ba mama muziki bakipakata eloko moko te. Penza nzamba pambola yo mbote na yo angoyo. Sur 100% ningana peso 100. Mais mama na ngai ozwi 98. Pona nini ozwi 98? Eza na mwa eloko ya muke o penza etungisaki ngai tango nazotala video na yo. Penza eza malamu mingi te. Pona nini nazoloba boye? Yo ozali mama, nga pe naza mama. Soki yo oza na bana mitanu, nga pe naza na bana mitanu. Par exemple, na pesi exemple, eza penza bongo te. Mama, yo oza bana mitanu, nga pe bana mitanu, eza exemple. Parfois bana mitanu wana to botaki bango papa papa papa. Mwana liboso botie na muluba, mususu botie na mukongo, mususu botie na mungwande, mususu botie na muswahili, mususu botie par exemple na mundele par exemple.
mais étant que oza mama nano namona mama mon côté aboti bana 5 tata abandi koteya bana na ye bazala na division abandi koteya abandi koloba na mwana oyo abandi koloba na bana mosusu ete yo kutu ekola tata na yo boye nga kutu yo moni naza lokola yo nano namona te mama oyo aboti bana lelo lenge wana asangisaka bana akozala kutu na pensée ya ekolo moko te. Pourquoi nalobi boye mama na nga landa ngai très bien po congolais abakisaka atiaka mungu wana pilipili po ekoma polémique yoka ngai bien mama pe bandeko nyonso bakolanda video oyo nalobi boye pourquoi ntango tobandaki kokola na deuxième république ebandaki kolobama mingi tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko ntango olobi mama na ngai makambo tu olobaki vraiment nazoloba ngo na motema mobimba nzambe apambola yo mais ntango kaka olobi oyo koloba ete bino bomoi naza mokongo mama epesaki passe na nga pourquoi koloba biloko ya ndenge wana olobi yo moni naza mokongo bakongo basali nini pe pourquoi koloba bongo na ba marche oyo tokendaka biso nyonso oyo yo ozobenga bamama oyo basalaka bamoziki baya eza na ebele ya bakongo baza wana mama na ngai nayebi te pourquoi ekoma boye mutu nyonso akoleka na etando ekie soki aza na kanda moko songolo aza na eloko moko esimbi te omonaka yo moni ngai naza mokongo bakongo baza bato bakongo oyo nayebi te pourquoi bolobaka bongo nayebi te po mokongo azobunda mokongo alobaka mokongo aza responsable bakongo baza irresponsable te siko nayebi te pourquoi elobamaka bongo mboka wana tozowelela yango mboka wana tolingi yango mpona bikolo tu oyo eza na Congo me mama na ngai olobi na yo makambo nyonso tu bien oyo koloba ete bino bomoni nga naza mokongo na intention nini na likanisi nini pe bakongo to andenge nini makaniso bino bokanisa mpona bakongo eza penza bongo te vraiment ndeko na ngai ya sami mokili yo bandai kolobela ntango nyonso bakongo ti ntandu mundere yaya namona kosu te bato ya bakongo toza donc batiaka biso na place moko na komprenaka te pourquoi mama na ngai lo mami vraiment nalandaka yo mingi mpe nalingako makasi me na likambo wana nazalaki mpenza desi olobi ete bino bomoni nga na mokongo epuis bandeko nyonso oyo bolekaka na internet papa na biso bokechu bitumba oyo ozobunda eza bitumba oyo esengeli ete na moma oyo division penza ya bikolo ezala te division penza ya komona ete bawana baza bayuma biso toza bayanke vraiment na komprenaka te mpona nini congolais atia kaka na mutu ezala na kati na baeglise soki paster wana bani azoteya ke bandeko na ngai bobongola mitema yesu etikali moke aya mutu nyonso akobima na kiliti wana ya dimanche akomona ete lelo eglise soki ezalaki nango malamu te na lolenge paster azoteyela ke bandeko na ngai nzambe alingi bino mingi congolais donc alingaka donc place moko ezali ete mutu azoganga bandeko na ngai nzambe alingi bino mingi bobongola mitema
tango mosali na nzambe azoganga ndenge wana penza donki liloba wana ezokota penza epai ya ndeko congolais. Nalobi boye pourquoi bato ya Bakongo toza bato moko oyo vraiment dignité ezalaka kati na biso, dignité ezalaka kati na biso. Nga na sola na bato eza na bandeko mingi omona aza mpe mongala aza mpe ekolo moko songolo moswahili omona azwi badeception mingi na bikolo mosusu me okomona afandi abi non nga funa keluka mwasi na Bakongo. Kozala yanke na kati ya mokili, kozala yanke na kati ya television, kozala yanke na kati ya internet, eza nango te ke ozoganga ou bien puisque bato ebele bakanisaka ntango azoganga azobeta sete ke tremblement de terre elingi esalama ou bien moto akomi ganke ou bien soki ndenge nini. Bakongo balobaka doucement toza na makambo moko vraiment ya bien. Siko bandeko na ngai bokoleka na etando ekie kaka kotouche kote ya bato ya Bakongo na komprenaka te. Soko boti bana tata baza bikolo ekesana okolakisa bango bolingo ni okokabola po bamarche oyo ezosalama monde entier. Soki mpe Bakongo mpe bamibendi toza mpe ebele ezala mpe kaka mwe mutu nyonso. Kongo ezali lokola nzete, mboka na biso Kongo eza lokola nzete, nzete wana eza na baetape nango. Misisa ezali, loboko ya Kongo ezali, luketo ya Kongo ezali, mutu ya Kongo ezali. Biloko wana tangi ezali ete mutu ya Kongo par exemple kokozala bamongo, loboko kokozala bato ya Bakongo, luketo kokozala baswahili, tout consort. Donc nzete toza na baetape donc baetape moko na moko. Mais kaka ko emilie ekolo moko boye ke bino bomoni nga na Mukongo na likanisi nini na intention nini mama et pourtant nga na linga ko mingi ndeko boketu na bondolo na kombo na Yesu vraiment na tango yo leki na etando ikie lobela penza makambo etali komba, lobela makambo etali ete peuple azwa implice. Eza penza na tina moko te ya kosimba kote ya Bakongo. Pe bandeko mosusu oyo babimi po babunda kote ya Bakongo. Eza na mokolo moko fingaka papa na biso moko azali kote ya Bakongo. Olobi ete elongi na eza mabe lokola pati. Lokola nde basalaka pati ya mikate. C'est déplorable. Nga na koka pe ya mafinga te. Ate oza na kanda papa na ngai boketu. Ate oza na kanda me faut koyeba ete kanda oyo oza nango ata na bomoto boye mutu oyo ozofinga ndengwa na mukolo na yoti. Toza kabem na respect. Po ngande naza awa. Eza atana mukolo moko na ko manke jamais de la vie. Po nazo tala ete oza yaya na ngai, oza noko ya bana na ngai boketu. Tolingaka yo mingi. Tolingaka yo mingi. Ezo pesa pasi pe mawa. Na yebite po na nini tozali boye. Bomoni nga nazali mutu ya Bakongo. Na likanisi nini? Bato ya Bakongo toza nini? Tosali nini? Pe tosalaka nini? Pe toza ndenge nini? Po mutu nyonso akoma kaka donki yo moni nga naza mutu ya Bakongo. Na ndeni? Nkali nzambe na mpomo. Vraiment nazo sala video mususu o eza numéro 1 nazo sala D. Nzamba pambola bino
bolanda mpenza na bokebi. Merci beaucoup. Mbote na bandeko nyonso oyo bakolanda video oyo ezali ete nazosala parti oyo etikali oyo nasali wana. Bandeko na ngai tozala penza ba adulte, tozala penza batu moko oyo tango mokili bazotala biso toza penza ba bien éduqué. Eza na importance moko te oleki na itando eke obandi ko ridiculiser ekolo moko boye songolo. Ponga na yebi ete ndenge na lingaka mboka na ngai Congo na soki na kebi pai moko songolo ata bazobeta muluba, bazobeta mushwaidi, bazobeta mungala, ngai etanke congolais naza wana na ko défendre tata bo moko ekolo bo moko. Bandeko na ngai na ko défendre. Mais pourquoi likamu mukie yo moninga naza mutaba Congo? Pona nini naza ko mituna question? Vraiment soki boyoki botali bomoni video oyo bopesa na réponse pona nini bolobaka ndenge wana ke bino bomoni biso omoninga na mutaba Congo? Ola po makambo ya ebele penza na mboka wana na eta o mboka ezali soki balobi ete mutu nyonso ya ba Congo afanda place na yemoko, mutu nyonso ya ba Congo aloba susu eloko moko te. Me bino moko bokomona ete implice longwe. Tangu nazaka mwana mke na bandeko yoka maloba o mingi na babikolo na biso bazaka baganki wana na mboka. Mukongo Joba apesa ki bokondi kaka na pete boy. Mon Dieu. Donc epai pena to bimela babolo nde yangwana. Epai pena to bimela Mukongo Joba nde yangwana. Nande ko yoka maloba na mingi. Mukongo Joba apesa kaka ki bokonzi boy. Ela siko bino bolinga to sani po oya zaki wana yi abandai ko yibate atambusaki na bosembo atambusaki na ndenge longo bani azaki jamais moyibi oyo pa azalaki wana azaki muteke atie kaka bakongo na bakongo puisque mukongo azala bongo te soki ngai na osala quelque part natala kaka donc mutu soka ye oza congolais congolaise oui ekolo kutu sima wana na masolo tango tokokolisa kindeko soki place na musala ezali na kamati ndeko na ngai na koti wana ndenge bataba Congo bazalaka. Vraiment eza biloko moko ezopesa pasi mutu moko ta kosepela babanda kosakana na ekolo na ye non biso nyonso toza na bakongole biso nyonso toza bakongole mais mutu na mutu abotama epai oyo abotemela. En tout cas tango bafundaki na baluba po baluba bamonaki ete en tout cas sakaneli bango mutu moko ta kokolinga mais tandis que biso nyonso toza bakongole tango toleki na internet ozoloba makambo na ope malamu mama très bien penza 10 sur 10. Mais moi place wana epesi kaka nkokoso ke bino bomoninga na Mukongo na likanisi nini tala oyo nyonso pe peut-être eza bino batata bakongo pourquoi nazoloba boye omoni ndeko oyo apesaki mwana explication Roger Makiese oya refulaki mwana Roger Makiese Mukongo ozui o mususu wana Robert Mampasi Mukongo ozui kaka ya mikolo kaka oyo
mwana mobo ya 14 ans aza kuna na Kinshasa tata na ya auti kotika ye kuna Makengo do Mukongo yango na bizaela ndenge wana ya batata modela ndenge wana bakosakanela bata ba Congo ba bizaeli moko bizarre Roger Makiese o refule bana na yo Robert Mampasi o refule mwana na yo Makengo Mukongo mwana naza kuna Kinshasa azolela mai na miso siko ba bizaela ndenge wana bakopesa biso respect na ndeni mutu sa omona kaka epai oyo bobalela basi bazomatela bino yango bana bazozonga na Afrique batata nyonso ba Kongwe boyoka ngai ndenge bokoyoka video oyo batata nyonso ba Kongo tala so bolembi bana ba kopesa pa nga moko tata mwasi ponga nazaka fier na ekolo na ngai Muntandu Munderi Muntandu Munderi ya Sami mokili obanda ko bwaka bisoti tout le temps Muntandu Munderi okenda pi papa poto kaka zongela ko bwaka Muntandu Munderi tala batata na misatu na tangi bango nyonso bataba Congo e bakopia biso respect ndeni bakopesa biso respect Mukongo do batata nyonso ba Congo musana na bango soki bayebisi apona mwana na mwana nkasi yako ndima mwana nkasi kena lingi mwana nkasi aya na lingi mwana nkasi avanda mwana na refule ye siko bakotosa biso ndeni eza bongo banda kala puisque côté ya ba Congo batu bakenda kota ki mama côté ya bangala bakendaka côté ya kipapa pongai naza mwana Mukongo grande sœur nanga bala Mukongo mena koli na bangala vi nanga mobimba makamo bangala na yebango très bien Mukongo joba a pesa ki bokonzi ndenge na banda koyoka mais Mukongo azazoba te ndenge na lobi na video mususu wana bino bolinga ka don mutabandi ko ganga soit na ba église ndenge ba pasteur ba ganga ka zonga koto akende boya toki mi toki ezo kita wape wo moni penza ke muto na penza za ganki penza or que ce n'est pas ça Mukongo azaka mutu moko azaka na makamoko malembe mais soki azui décision etikali ndenge wana biso ba Congo toza ba irresponsable te toza batu moko responsable siko pourquoi bokoleka na ba net bo emilira bata ba Congo elobi ndeko na tangu yo olingi oleka na net lobela mingi ekolo na yo soko za mungala lobela nanu kota bangala kuna soki to changu na YouTube tina lelo na netonga mate tina lelo na netonga mate tangu ozotala donc na mbandaka eza bizarre lobela nanu makambwana nanu kune banda kotongama ponyo se ya Congo tangu yo leki oza mutu ya oza muswaid oza muluba lobela nanu kote na yo tala defoni nezali kuna nde obongisi mais ezatika koleki boye mbala moko pa obandi ko attaquer ke bino bomoni nga naza Mukongo na likanisi nini toza ndeni pe tosala ani est-ce que pas auto zomona na Congo biso ba Congo batuti yango my god toza mikolo soki mama oboti bana na yo tata nazo pesa exemple eza injure te po ba Congolais na bino très bien bo balusa makambo eza exemple oboti bana tata bana ngo bazali ba tata différent mususu tata Mukongo muluba muyombe soki nini
non pardon, Mukongo aza Muyombe, Mukongo, Muluba, Mungala, Muswahili, Batabandundu. Oko linga bana na te bapanzana. Oko sangisa bango eloko moko po ba wuti kat na yo. Siko ba kombata nyonso bozole kana ba itando ikie. Kamata Kongo kangi sango kati na yo. Komona ekolo moko na misu te, tangu yo ozo bunda, kotia ekolo moko na mutu na yo te. Bunda etanke Congolais. Tangu bozo tia niti ba Kongo a part. To saka niti sikoyo, pour toyoki kota ba Kongo donki babandi ko boma batutu ba ndaku bazo kwesa donki kota ba Kongo baby. Eke sala bino passe na ndimite ke mutu moko azane sengo alikambwana. Ngai promi na ngai na yelaki awa vraiment na bondel bi na kombo na Yesu. Na zolo bana mungongo kokita. Nenga ka boye milera biso bataba Kongo ke toyeba koloba te. Toza ba yuma ngape na zolo bana ki yuma nyonso. Bandeko o boleka na net, na internet, na ba réseaux sociaux, na bondeli bino na kombo na Yesu. Tangu yo ozo leka lobela likambo oyo zanango. Likambo oyo ozanango ko toucher na ba ekolo te. Ko toucher na ba région te. Po eza malamu te. Tozo leka na ba internet poto finga na te. Papa bo moko, ekolo bo moko. Mboka na biso eza moko. Me o ekomi Mukongo, Mungala, Muyombe, soki nini, Muswahili, soki nani, Mutabandundu. Faustin Ganix. Na bondeli bino bandeko na ngai. Bozo sala musala kitoko. Musala penzisa kitoko. Mutu lokola ngai na kubosa na kabino te. Bozo bunda pela tozo mona bandeko ba combattant. Ngala za mwana mukuna te ona tondi samina ki impolite sinon. Na mukie o ba papa na ngai balobaka na ngai. Nazwa éducation na école, nazwa na famille, nazwa na église. Naza bien éduqué. Naza lokola mwana mukuna te. Oya yokisi papa na ye soni. Mutakala tiki libanda. Obandi ko wanga na keza ya yote. Mutakala wana eza ya yo. Donc ndeko ya mwasi soni. Na yebi ete so pengwa zongela nzambe. Sino kati na yo ezali passe. Bandeko ba combattant. Vraiment na bondel bi na kombo na Yesu. Tangu yo leki olobela makambu na yo. Ko toucher région mon côté. Oh ba Congo, Bandundu, oh Mbandaka, oh soki nini. Lobela makambu na yo makambu ko lobeze ebele. Ebele vraiment. Mais bo sala kate bo banda ko luka ba problème moko inutile. Po bato bino bozo mona ba yuma. Soki to telemito réagir. Et ça peut faciliter. Et ça facilité. Si qu'on a évité pourquoi bobenga biso ba yuma. Est-ce que bomona ki Mukongo moko ba yiko beta ya alinka kama mboka zongcité ou bien kota ba Kongo donki batu bayaki na minduki ba Kongo nyos ba kimi ba koti na basambetu. Antuanga na yeba ate. Na ose ya ba réponse na bino. Na évité soki guerre moko ezaka na Congo. Donc ba Congo lokola baza ba yuma ba kamati bana banga ba bébé ba bwaki ba koti na basambetu ba bundaka bitumbana te. En tout cas ngana éviter. Po mutnyos ka Mukongo choba, Mukongo Mukongo aza mutu ya kolemba lemo, Mukongo aza yuma. Voici serious. Nzambe na bomo. En tout cas penza pona nga makambo wana penza nazo sepena ngata mukiete bandeko ba combattant
bolimbisa eza na ndeko na biso alekaki ya Mukongo abandi kofinga boketu muta social libumu munene vraiment nga etanke Mukongo mutando munderi na sengele penza pardon bolimbisa ye. Merci beaucoup na kombo ya Cœur Sensible Mbimba. Ciao.